Congo France. France.com, site ya Toto Masola danger, Masola Kitoko. CongoFrance.com. Na idéologie na koyambela bino ken piana oyo boyebi mokili mobimba, c'est-à-dire ba internaute nyoso bazolanda biso sur www.congofrance.com. Merci pour le moment, toujours avec votre homme le serviteur Chinemouwa Kweto Mutu Mukesa ni maluma na mulonge shwa kalasa nzambe ya bapandisa ngo ya mboko tango zo boya créaka mokili na ona bana bitende zo salanga plaisir ya trop. Patou Chinemouwa le vigilant de mon pays. Na koyambela bino ken piana tozana ina plateau awa to ko beta masolo nyoso polémique. Et il faut que po musique na biso zotambola na polémique avec idéologie na impact aux actualités musicales ndenge musique zo le kana Congo. Est-ce que album nini kangi Kinshasa? Est-ce que makambo nini zo le kana Congo? Est-ce que artiste nini azo frapper na ndenge Congo ou azaka prêtre en Afrique du Sud mais ken amoni batu nyonso sauf personne. Donc c'est-à-dire bato azaka na Afrique du Sud awa aucun ondima lelo ne bazaka na mboko yo. Donc so za kana mboko bandimio lelo na soirée ya lelo c'est que c'est normal bazon na biso na direct TV ya honorable Zakari Baba se lever taking lever chiku mwambila bakisela ye mukonga ko ba posala bien via salanzela ba bengi mikolo vienzela et sali bien. Bonsoir Ken. Bonsoir. Bonsoir Patou, bonsoir Dems vidéo. Omoni na mboko na tamboli déjà partout. Na ebi déjà bateau bazo cartonné pour afo d'ici na koti mboko yo bato belé ba souffrir. Mais il faut te reconnaître bateau bazo vivre quand même bien parce que mboko na senga bandeko belé bazonga Congo ndenge na senga défi omoni ndenge na kotaki Afrique du Sud na Jobour donc ezamboka mobo façon na moneli yango donc na koti na mboko l'équipe Belgique na musika bana Belgique balimbisanga po ngandenge na zaboye na za na guerre na bango po Belgique ezamboka mobo ndeko ba souffrir ebele donc bazonga Congo ba journaliste ebele boya awa na banzela train banzela ba bis donc na senga na bino souffrance bomona awa boluka bozonga masana Mustafa Bwanga donc boza batuma sans impact sans idéologie na kati ya mboko donc ken pia na mutambanga ebele na ye na contrôler terrain donc na comprendre déjà makambutu dans ces vidéos aza moto na moni aza na vie stable journaliste nyoso ozo souffrir gabana basele bamaki Angola et pa ya ndeko na biso brigade Sarabati gabana na yoki sangone ya mabe azo senga na ba wenze azo leka de par-ci par là bisenga senga donc ngai naza révolutionnaire de la presse na lobaki mutu nyoso ozokisa musala o soni il faut la zongse na mulongo po aluka zonga Congo gabana azongi na mona publier ba photo masa na ngai brigade Sarabati o mema gabana mais e komi soni fali pou pande mutu ayo zongisa ye tala ba biloko mususu batu ba sala ngana na avion na ye na tingulu te na na bisite na kutani na ba prêtre de ba prêtre Jimmy Jimmy Bela ou bazawa ba Blaise Kalati baza batu oyo a la démonstration na plateau partout émission à liboso o na sala na Afrique du Sud Blaise Kalati aza le seigneur de la ville ngana confirmer yango parce que er totanga ba prêtre ya solo démonstration ya mbongo koleka awa depuis na mboko na moni mbongo o ba dessiné Papa Nelson Mandela te mais lelo nde na monango donc bato ba mona siko mesa o tolongola ba papier soki mbongo etondi awa te bana kini bolongola na liste na bino masa na nga Frank Stemai kengela Congo matika songo bo kengela Congo bozana libabe ya voyage ba Mike Lokamba voyage nga na eza voyage impact ya ba globo elangi bakenda ba Dubai sans impact sans idéologie ba petit cher bakie ba voyage mabo ya okanga ba photo nga na e voyage ya okanga photo te na e voyage ya okanga photo te nga na e voyage ya kutana na ba prêtre omoni espace to ça les espace molokai mututu oyaki Afrique du Sud soko kitaki awate c'est que osa sans impact ndeko na biso fisto ça osa na impact ya danger na niveau Kinshasa mais awa chez Jene mama na so Jene telaka mwana mwasi asomba banda kuna Afrique du Sud awa na kati ya Jobour ndako ya cher mais
asala espace o retrouver ya ba congolais tout ezalaka awa bino tout il faut bozo à Kinshasa to sala musala kuna honorable Zakari Babaswe hein partout azale ke Maître King baba tu oyo Maître King oyebi amuto a travailler na yo trop partout azobunda po na yo honorable Zakari Babaswe to pese espace na direct télévision abana be émission azonga Kinshasa donc ezama solo ya vérité o nazobeta donc ba Alain Kadima ba patron ba proche pena ya masolo oyo donc ba Samuel Tabiala petit grand Jésus donc masolo ya ngwana tala ngana sekate pardon quel piana sorry to démarrer bien to telema sigo to telema edengai ko telema sangate pardon to telema za mission nga ngamna yambio jour yo yambanga yo websanga mamna osala telema s'il te plaît Monique ou bien to kate mission ou bien to kate mission avant de répondre personne na micro na répondre ou bien to kate mission telema pona yo mais personne telema na nous so telemina comme ça na personne micro pardon te so telemina personne micro na personne micro telema kaka edenga avant na telema tena micro te na ocha micro te so te mite na ocha micro te na besoin mona nanu mbongo ya feuille d'ici te wana eza problème susu yo telema nanu edenga na mbongo ya feuille d'ici wana seka to kate mission Blaise Kalati azawa Blaise Kalati na mona na mbongo ya feuille d'ici ndeko telema ça va yo telema nanu edenga na mona nanu mbongo te wana seka to kate mission mbongo ya feuille d'ici wana seka to kate mission Blaise Kalati aza prêtre na mona nanu ba billet Blaise Kalati olega siko te te na mona ta billet moko te ngape billet wana na kopesa na ngayo omoni partout yo telema ka ede ngai toza niveau moko to ba prison yaka na to ba prison na sengi yo toza ntaki ba prisonnier ya monde na ye na mboka ya mokonzi na so ba prisonnier nyonso ya mboko oyo Blaise Kalati ye comme aza le seigneur de la ville asalanga mwa démonstration oyo ko permettre ngana telema edenga siko ken piana na yo na telema te jamais seke to vanda watie soko ya to kata caméra to sa mission te jamais ngana sans Blaise Kalati no telema te seke photo kata caméra ko misaka ba Frank Stema ya abelela trop Blaise Kalati asala mwa démonstration oyo ko telemisanga nanu oza obisu se bien te ya bien moko nanga pe na kopesa na ngayo me ngaza poso telema ka ngaza bezo na mona elongi ya Nelson Mandela na te problème ezate ba bien wana pesa nango na posha wa problème ezate ngaza poso telema poto continuer mission oyo ba omoni pa tielanga na micro pardon makamna lo ba watu wayoka te loba omoni ken pe anaza teti nga batelemisanga na na kiti te sa démonstration moko depuis kini bonga che bien nanga moko yango oyo eza na valeur wa ba $20 na ndenge ba Congo na tiango awa kasi ko telema moni bana kini na dems video mwana maya souffrir billet oyo po esala $100 esenga 20 billets Blaise Kalati na habité Blaise akoya siko te nga na sali volonté yo sekaki elembo nga na sali volonté yo telema na nous to sola problème ezate OK c'est bon problème ezate pas tout chine musadi tozo continuer émission ndenge zala avec impact na idéologie ken piana bazola ndo mokili mobimba actualité ni notikele biso na Congo batu ba yeba ba miseni ni bazo bimisa album ni bimi na Congo album ni zo cartonner mokili mobimba yeba. Merci beaucoup. Omoni lelo na Congo. L'actualité zaliga que non musique na biso à Congo et c'est kufa nango et c'est kufa parce que bavie bazo comprendre tene musique ezo senga musique et senga relève ezanini bavie kester ba kufi ba madilu ba kufi tabula ya kufi donc musique eza ya kokufa pena na minute oyo nazo ebisa yo ça fait 2 ans Fabregas Meti Noir abimisi album ça fait 2 ans ngo akangi Congo azuba lettre F nyoso akundi yango na mabele lettre F musicien nyoso ebi kombo na ye banda na lettre F donc na minute baza ko limwa Falina Ferre nga na tangi koma mutu te mais na lobi lettre F nyoso nga na aide yo kaka na tangeli yo Fali na Ferre oyebi ke nga aza ba problème basombeli nga Mercedes compressor et pas Jimmy Belau ba musicien na zotanga ba kombo ba ininga grave na ebite air ba renyaka na ba KN ba nini basombelo nini basombeli nga compressor et pas Jimmy Belau ba komisi nga ennemi na bango donc na tina otanga kombo ya musicien moko te ponga i elongi na ngai laksaka déjà que muto aza ba problème ebele na Congo donc o alukenga problème
ngaza na ngana pona koswana pona tuna bana ngai bana nga batuna nga papa tomona koza rankine papa tomona kayo bakanga na ba prison na bisa bana nga na lobby ndenge na zabo ça ba problème wana mama na bino nganga te ça ba problème wana na ngana bota bino te bana nga ba sanga ba lobby ken pe papa kende côté sous ba prison sous ce belé poto zonenga otanga classe poto zonenga vivre donc na minute na koza problème na mutu nyonso po na sonde bana nga ba eza recommandation ya bana donc bandimbi papa na biso asala makambo asalaka po bango ba vivre donc inde dans a boy mwana ya honorable Zakari Bababaswe na ndimi teke musicien moko aya awa na mboko oyo o aza na succès koleka Ken Pena aye tant que chroniqueur oye ko présenter direct télévision mais aza na impact ya danger ba musicien sou bayaka awa ava papa Wemba akufa papa Wemba esala esoni abengisa bango bazonga Congo ba musicien na bayako sala musala sécurité na mboko wanzolo banani Benderson soko yebi keza Benderson ngana yebi nanga te yondo yebi ba musicien o bayaka awa ya viva la musique basala ba sécurité na mboka oyo donc esala soni papa Wemba zongisa bango Congo ava kufa esali ke bazongi papa Wemba pa kufi na minute bazo tala viva la musique mais bakombo na bango na bien hote. Merci beaucoup Ken. Avant de démarrer to continuer pour tous en moi tamo ebele moi ndambo c'est-à-dire bato bazo landa biso mokili mobimba c'est-à-dire tout mon événement na nous et les gars qui dimanche passé awa ya Blaise Kalati le seigneur de la terre la ville est tranquille ba pour la bazone du matin tout mon a démonstration guichet zaki ya okangama masanga nyonso et pesa magi gratuitement c'est-à-dire mutu nyonso na kati awa il faut mela ofele grâce à Blaise Kalati le seigneur de la terre ville les tranquille c'est-à-dire d'aime cette vidéo si tu es d'accord avec moi balance-moi cet élément s'il te plaît.
Merci beaucoup ba uti komona événement na ebisa ki bino mboka la mboka ezana ba kontina ngot bazo pola bazo ndimate par rapport ya événement élément autoti otala. Lilobani au sa commentaire ni ça. Merci beaucoup. Premièrement, na Congo vous comprendre que non na frère du Sud awa na kati ya Jobour ezana serre na biso moko kaka. Oyo asomba mapangu na ye atia retrouver ya ba Congolais serre na so jene espace molokai. Bandeko baota Kinshasa ebele o baleka awa te na sir na kini baza inaperçu ya ba blague te. Donc maître Jimmy yo yebi Jimmy Lumbu maître Balex commandant Balex yo yebi ba technicien na surtout ba Mike Lozola dio ba kovo mamona venanga ngiama yo yebi na zuneti lever wanja renfort propre ya lever masokolo oyebi ke ken pianaza awa donc Blaise Kalati ngaso na lobi na ndima e po batu bayebi ken pianaza mutu oyo asolaka soka tangi kombo ya patron moko boye batu batiaka bazalaka toujours d'accord ponga tanga bakomba ba patron et na loba ba Cardozo Momba wankena ba Darus Akwala na Brazzaville po Darus Akwala na minute oyo héritier alo yebisenga lobi ken piana yo il faut kenda fait rapide mais na bengelo patron moko abengaki Darus Akwala mbala moko biye yaki na biti ngobila atindi mutu na kano rapide donc na ondi ma Blaise Kalati donc deux fois batu ba mona ba démonstration tala batu ba yebi ke ken pe na bimisa ba patron ebele ba Mamadou Arisho wana ngane na sala ba kombo wana pe na imposer yango Mamadou Arisho motema bibi chamala ba lemukulu 5 Congo donc batu to ba yebi ke ken pe na soki abwaki mutu c'est que ngane na confirmer ba prêtre donc Blaise Kalati ta normal. Dans normal, le seigneur de la ville, Badjimi Belaou, Balé, Kadima, donc Mboka Oyo, Ezaya Bakas Kasereka, mais dans minute oh sikoyo, Muto azomo na mbongo, Muto azomo na mbongo, Muto azo sakana na monnaie ya mboko, Eza Blaise Kalati, Aza prêtre, moningane na boye, so na kumisi Muto une fois, dans Muto ana aza danger. Ngana neti ba Frank Stema ite ba matika songo bato batikali ko kengela ngamboka bango ba batu mo boso ba kumisa mutu azo ngoneti loisir mais ngaso na bwaki mutu batu wa santé ke mutu azoloba makambo ya solo mais yo na Kinshasa ba succès ozoloba makambo ebele zoloba Adam Suzolo Luzolo président na bino Mwiteke Adam Suzolo na ndenge ya kotoyo impact eza moins cher mais siko président na bino seka zo konza bino yo za na se mwiteke sali pe bien te Adam Suzolo baza bato bobenga ba président eza koloba internet Adam Suzolo devanga koloba ke naza président Adam Suzolo ba bato mo boenga loba ki mutu tazo mi benga président il faut natala na démarche na ye atambola devanga nanu moi 2 pas 3 pas moni ken pe nazala PDT ken pe nazala PDT enviera basi a potote ba masa msusu bakoma ba PD bon muto komi PD basi bakoma nommer yo ke yo président eza pasi ngana solo na mana so mambo Adam Suzolo tant yo ke mambo ba PD seka zo o akizena na take mutu te na lobi boye ngana osenga ba docteur basala ba journaliste o baluka ki président basala bango ba examen baza machine électrique bakotisa mwana mai moko place oyo bakokotisa bango po ba confirmer to basoki baza ba PD ou bien ba batu normal donc inatangi nanga komba mutu te ba master tout ba master nanga ba Gloire Langi bakenda ba Dubai ba Adam Suzolo bakenda ba Dubai ba Frank Stema ipe ba voyager Frank Stema ya voyager te Frank Stema aza mutu mo baluka na futele ata boatu pa kende Brazza na voyager te donc aza master nanga na luka na betele ko ken yebsanga ko finga batu epesa ko nini yebsanga o umela musalo oza combien de temps na musalo o sai combien d'années question zo poser yebsanga non sai combien d'années na musalo na umeli donc erozo poser mutu ayeba na Kinshasa mutu aza na masumu ebele ngaza mutu masumu ebele na sens nini masumu moko ya consciemment na masumu moko consciemment na sens nini ti siko zo répondre batute ba olanda biso mokili mobimba ngana umeli donc yo répondre ngana na question na ngai o sai combien de temps ko umela on eza vague soko beti depuis 2004 ti lelo donc ça fait déjà ba 12 ans ngo. Par exemple mo yo na Papi Mboma na bani musalo liboso. Papi Mboma a grand frère na âge mais na boulot na ya ne ya musika
eza ba papi mboma vie nanga na ti lokole donc baza ba vie nanga me na musala baza ba petit ya musika te na ti lokola petit no na musala te na musala to continuer lisolo na biso to continuer to continuer lisolo na biso ça dit na musala zo par rapport à quoi oh physiquement boye matériellement na relation papi mboma na ti lokole oza musika na bango mais siko uzolo ba ke baza musika na boulot par rapport à quoi présentation émission na lobi boy na musala mutabima ngako fia ba na ba 6e chantier surtout ni hôtel album pena est-ce papi mboma za ata loba mama banga yo zolo bela libanga ken piana nga zolo ba yo lobi par rapport ndenga na umeli 6e chantier za album ba bokanga wana na ti lokola bimite papi mboma bimite batebele ba bimate nga ba bokanga na album wana webi mbula wanda oboka na ti lokola pa kofi bon nga naza na temps ya olobela biloko wana te nazo expliquer ba réalité yo tellement zano innocent ya makambo akini yo bino ba batu mo bo uta na bino Kinshasa boye na bino ti bangulu boye mboko oyo ukomi pembanga nga za mutu oyo na sala ina kombo na Kinshasa kombo Brazza monde entier yeba kombo na ngani na ye awa par rapport ya boulot nga na ye awa te neti commerçant neti mutu moko azoluka akota jobu na par rapport ya boulot yo yaki na yo ya msusu ukati Lubumbashi komi luka makolo okoti awa nga na ye pena na nenga boulot tala avion nga na yaki wana ya ndeke pe no mona pe likolo ndeke munene siko tala fe d'ici nga na boulot mboko na bi afre d'ici on a na mona desel libanga na bi mboko eza ne desel libanga bo na kota mboka ngobo eleki Belgique musika ken kala boko ya mona mboko eleki Belgique Blaise Kalati soki apesi mbongo awa te sikoyo nga natiki musala oyo ok ça va natiki musala oyo prêtre yeyo aye le seigneur de la terre aye Blaise Kalati akabula biso na katikati po ça bien le Blaise Kalati soki apesi mbongo awa te tondisi mesa natiki musala oyo libela tona système akatakata ken boye bakanana na ipselo moko Pobike bato bazolo na biso mokili mobimba si oso Blaise Kalati apesi mbongo awa te na plateau oyo yo ke na Kinshasa obalukeli Blaise Kalati ofingie to osala nini ngai nayebisi yo ye ndenge nayebeli ye ndenge mati awa ndenge nayebeli ye bato bamona bademonstration ya bamamadou Arisho osangaka de kunta azanga biye ya ozonga poto na belela Mamadou Arisho biye bimambala moko biye ezalaka so $1200 Air France sangaka de kunta azwa $12,000 siko awa eza époque ya Blaise Kalati donc ye aza le seigneur de la ville ndenge aye boye soki azalaki na eloko te alingaa mata te donc naza sir ozomona babiloko oyo bajimi belau Alain Kadima bazolanda biso bapatient ilolo karambongo patient ilolo merci beaucoup Blaise Kalati azawa ça dit bonsoir Blaise Kalati oui bonsoir Patou comment Kimezali na ngolo nzambe balobi to entouré yawa mutulaka ken piana na Patou Chidembu na ebité lelo bato bazolanda mokili mobimba sur www.congofrance.com et puis bazolanda na Direct TV na Kinshasa na ebité awa actualité eza moko eza dominé na événement oyo utaki koleka ya concert oyo eleka ki ya okangaki guichet osomi masanga nyonso bato nyonso ba melofele et puis arrivé à ndeko nanga ken piana na ebité liloba nini okoloba na ba congolais bato nyonso bazolanda mokili mobimba na ba affaire nyonso bozaka na bango soki na somba ya masanga wana eza pona koyamba ken piana merci to sala ki yango pona ye moninga ya nani Destemae Matesili donc to sala ki yango pona ye na yambi mutu mususu te Matesili olandi so na sala eloko wana batu bamela baduma balia pona ken piana Matesili landi yango na sala ki eloko wana siko ndeko pe soka yesika bino bozali bosala pe kaka bongo bosepelisa ye bomelisi ye bolesi ye ndenge tosalaki makambo nyonso tu azonga mpe malamu donc masolo eza kaka yango wana mais nayebi te président bato bazolanda mokili mobimba kambela eza wana ndenge eza boye bato bazolanda biso balobi muteki nguba bayebake na mbuma nguba na munoko c'est-à-dire biso tozawa toyebi te ye alobi soki amoni rendi awa te likolo mesa c'est-à-dire aoconfirme te nayebi te oh ken olongoli bapapier nalongoli bapapier ça va mesa c'est-à-dire yango eza lokwa tatami c'est-à-dire moko abeti mabe alobi ke yo
oyaki lokola ngulu na sepeli te ke oyaki lokola ngulu oya lokola ngulu ndenge nini bozozongisa te na mesana na yo mutu nanga to mesana sikoyo ya lobi ngulu sikoyo biso so tali oyo po oyo yaki nango passeport nini oyo oya nani te kapasoko ni bakomi alikolo awawa tanga pona fungula kati Pesca Union européen yango wana so moni Union européen il faut yebaka okomona una kati awa pona soki walobi boye eza mpona ndenge wana mpo ye akoki kobenga ye te kazana ni ngulu ngai nasepeli na likambo ngulu wana te ntango wana ofuta ye mbongo ndenge na olakise passeport elongi na ngai afutanga $10,000 ntango eza ya ngai ye mpe aofuta mbongo awa $12,000 ndenge abengi aza ngulu po tokena masolo yango ya mbongo biye nano aye nango eza ya pokoso siko 12,000 akofutela ngam nasengele biye pa basamuel banini siko 12,000 akozwa wapi te yo sengele susu ngam nasengele biye poko bambongo bato na ye bafutelinga biye vraiment samuel apesi yo mbongo te na kongo papa tala Samuel Tabiala oza grand Jésus totika masolo mosusu oyo pato alingi aloba omoni ngai na miniti oyo naosola na bapatron ngai aza na besoin ya distraction te na besoin ya distraction te na besoin bana Congo bacomprendre ke awa naosolola na mutu ya mbongo Blaise Kalati na besoin te ke Samuel Tabiala pardon nalobi boye baa bato na nga mais biye moto afutelinga biye aza te voilà merci Blaise Kalati zena nanu opesa ye mbongo ya lobi eza na posa mbongo mais obosani bozongi te na passeport o boloba bosala foto na nga fona laksango na kati na fongoli bomonaka eza ya nani yanga na kombo na nga makambo nyonso to ya ngai bokimaka te moto aza na route oyo aza te tokena na masolo ya mbongo akonte biye mo place bokimaka te ozotanga te Kinshasa ezomona okotiango sikoyo na maboko bia na poche bie ekotaka na elongi nga na besoin na démontrer ye kaka ke non ndenge nabeleli yo seke danger mais mbongo oyo eza yo voilà deuxième billet esali neti billet moko oyo opesaki tika billet oyo nakoki kokata billet oyo babillet oyo bambongo nga napesi bambongo ntango toyamba yo voilà natiki yango na misa ntango naoyamba yo voilà merci ozobwakisa susu boye ndenge ozobude eloko boye ndenge nini masala mbongo koyaka nango awa te okosilisaka poche oyo te okobanda obetabeta na yo osilisa yango te yo nde ezalaka ke tosaleli arrangement na yo ozwi mbongo na yo ozwi nyonso tu tosombeli osali kende alongola defi ya makambo ya billet nani te Blaise Kalati aosala sentiment na ye te aosala sentiment na ye Blaise azopesa mbongo na ye baopesa ye merci po nsima nango tokotuna ebie moko eza combien mibale mesa o mopanzi tolongola mesa ate mbongo basimbaka ken nakini bobwaka mbongo mbongo ezala ndenge wana so ekwei mbongo na yo mais oyo mutu na kidiba mutu azwa yango asali nini azwi yo nde ezwa mbongo na yo simba yo tangaka kaba mibale deja mais to wana système akatakata esalanga pasi te mboko dollar ezala te dollar fer azwaki dollar kuna na ngola yebisa ngai siko asu dollar tolia yango awa vraiment biso lia ren merci so na dollar yebisa lisola fer yazalaki te na fer ayokaki yango te merci voilà misatu yo mo tangaka na chiro oza 3e 4e voilà ozoyoka aosala yango nini fo tuna eza 5e voilà tosala montant nango ya dollar na suka merci alobi bongo siko lingapeka ok sava na kati na sani na kati ya lobi komo baopesa mbongo na dollar ngai napesa deja mbongo 1 2 3 4 5 6 7 voilà boyesanga ye akonte yebisanga mutu nini apesa mbongo yango alakisanga mponga napesa mpo nazala problème eza te bongo anganga te nga bato te basani baga olandi mais so akosango motimbongo na ye po akosango tawelela voilà olandi kozandaka te kolela te ozoboma mosusu surprise eza na kati surprise eza na kati 11 voilà surprise ezali voilà
11. Vous comprenez? On compte en quoi? 11. 11 déjà, 11 billets. Angèle Moussoeli Makizebe, commandant costaud. Voilà. On a l'artème de Bongo. Aux 13e. Blaise Kalati, na zone du maillot, 13 billets. Voilà. Tozo Kende. 13e billet. Voilà. Boston Guiama, papa social, 13e billet. Libenda munene basenga la 5 reines. Voilà. Voilà. Siko yombongo zozwa oyo. Ah Frank Stemai na simana ye. Merci. 14e billet. 14e billet. 15e billet. Est-ce que yo muta Belgique ozala mbongo? Na lobi mboko l'équipe Belgique. Abandi siko biloko ngana ni. 16e billet. Wana robimsanga nyoso ta aussi. 16e billet. 16e billet. Mais billet on peut rebongo à matokoti na 200 même 300 kolanda wana te zoka ba billet. Voilà. Toi billet wana wa badeta wana te. C'est un agene. Ya basa yango. Voilà billet nini? Ya basa. Merci. Bato Belgique bazana elo côté na lobaki Afrique d'ici l'équipe Belgique. Blaise Kalati, patron millionnaire. Donc tozo kende 15e billet. Tozo kende donc tokende kaka obwaki kaka esili match esili nango obwaki kaka match esili 16e billet 17e billet 18e billet 19e billet 20e billet 21 22 Zouakouna na Kinshasa boeza raté. Est-ce que na Kinshasa boeza raté lorota ya. Papa na handicapé na quoi ya handicapé na combien handicapé? Lorota ya combien handicapé pombe? Na combien handicapé? Zela. Combien otanga to combien combien? To combien combien? Na cote 22e na cote. Oh! Ya 23. Logota. Troisième yango, Blaise Kalati. Na mission na Belgique, na se bango bazwa fimbu ya ba blague te. Belgique bazwa koya. Afo décide. Bozomona ndembo ngobima. Parce que yo mutu mo bofana na Belgique. On se comparer na Blaise Kalati. Ou aza le seigneur de la ville. Peut-être troisième yango. Troisième yango. Voilà. Yo continue pour kola koloba po okonguluma lisusu. Ozomona ndeza boye Angèle Moussoeli Makizembe Papi Kelly commandant costaud. Donc match esili Blaise Kalati le seigneur de la ville. Donc ce qu'on a en Afrique du Sud a songo loba otanga tabatumi balemi to loba nini. Soki natangi batumi balemi satu na otanga nanu Blaise Kalati natangi Jimmy Bela ou natangi Kare ya mbongo Patient Ilolo. Mais awa na toki na démonstration. Donc yo yebikak. Piana na le seigneur de la ville, le seigneur de la ville. Blaise Kalati na ebité. Le seigneur de la ville. Papa chéri era boka mutu da batwana bisa. Tala na ozwa liboke oyo ba simsanga ngo liboke na maboko. Po moko oyo déjà mais ba tu vas sentir ce que démonstration ya liboke. Patu yo yangulu papa. Azali awa. Azwana mbongo na ye ona pesi na azana na maboko. Na maboko. Simbango na maboko. Azobo simbango na maboko batbamona. Simbango na maboko. Ngane na opeso mbongo. Ngane na zapa. Yo simbango na maboko. Simbango na maboko yango. Voilà. 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 Ezali awa. Ezali awa. Yango. Mbongo. Elonga Nelson Mandela za awa. Papa, bata Belgique na minute ba me la pema. Donc Zela. Nangina ye basiko po mbongo ngo équivalent nazo bater 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Moi onyo se ngona tempo yango ezali. Tala bambongo ngo nzambe. Obige okoza vertige. Merci beaucoup to souffler mukeke. To souffler te. Yo nyoka tanga démonstration, on nyoka tanga sentiment. O prêtre.
prêtre. Ok, à vous l'antenne. Mamadou Aricho namona makambo epa na yo. Epa Mamadou, namona pas Mamadou. Mamadou, oh ya pe. Oh, le seigneur de la terre. Oh, donc awa makambo ba Mamadou wana to solo makambo musu. Voilà. To solo na Blaise Kala. Voilà. Ko betela makambo Mamadou. Danger. So que Mamadou ali aya na Afrique d'ici. Aya awa, ko ifanga Mamadou te. Voilà. Biloko wana ko mekango lisute. Voilà. Nangola to zalaki bobi ba nangola bazana mbongo to ke kuna to beti bango to zongi koto bazana eloko te. Bo yebisanga nini obetela nga siko Mamadou ko mekanga lisusu te biloko oyo. Siko net Mamadou apesa kiyo. Ngasiko na oke na mbongo na ngai Mamadou apesa oni mbongo. Ay bongo awi. Telanga na miko vena nga le big boss Mamadou Aricho oza kwa yapo. Awa masolo échangé. Masolo échangé. Vena nga Mamadou ya kokweya. Awa masolo échangé. Masolo échangé papa mbongo na mona. Ken Piana. Ça mbongo ke mais c'est que Blaise Kala na mbongo na parler mbongo sili. Mbongo efetika la poto ebake na parler ko fait fort ezali. Donc to zana lisolo ya mbongo na biso na poche to tambola nango. Voilà. O memate lisolo comment mbongo na teza mbongo na yo. Voilà. Ko loba lisolo ate to tambola na mbongo na biso. Voilà. Ndengo zo tambola na o ayo biso bo tambola na o ya biso. Siko yo landela nde mission misu na yo matoi na yo pe muna kone ko tamingi na mbongo te. Mbongo eza yo nyoso tu ekende te etika nani ya yo. Siko ngala lingi na yo ka oyo loba ya kitoko ndenge fera sala ke loko wana nangola. Yembelo ko wana bien azuilar na ye apaye mutukane asali biloko alingi. Merci beaucoup. Alors bana Congo Blaise Kalati aza prêtre numéro 1 à Djobour. Bato bolobaka o si mamai liboso mai si mamai boko sarabiso po botika la démonstration ya boete. En tout cas merci beaucoup na le Bill Gates congolais Cardozo Mwamba qui na Mouti wa dollar prêtre papa na Nestor Cardozo papi Kelly na Londres bambongo combien bima awa. Merci beaucoup donc awa defate papi Kelly Angel Musoli Makizembe Aimé Lumbala boyebi kaka donc démonstration dans le bagi poto mikolo eza na caresse ya mbongo donc tozana prêtre awa tozana prêtre awa mo ekoti chaussette eza mbongo na ngai mbongo ekoti chaussette. Mon côté chaussette. Donc sert nangai nazolo kotarara. Comment koka comme si na handicapé te Mongo na yo. Na kitara tikara na kita. Tikara na kita. Kitara chose. Tikara na kita. Donc l'émission obike depuis na banda be émission à TV. Première fois mutangulu misanga iza awana chez Jene na couloir village Molokai. C'est un asso Jene atonga banda kuna Kinshasa. On a évité so azo loué yekara Jene c'est somba. Bon soka somba félicitations pour talara congolais moko asala makambo boye. Mais Blaise Kalati balobi yoza patron le seigneur de la ville ya Mboko na confirmé yo. Ben na confirmé yo na confirma ba le Bill Gates congolais Cardozo Mwamba. Ba le big boss Mamadou Aricho. Est-ce que oyo ndenge na zui soki na kozwango mwandambu oyo soki na kozwango susu fa 3 bobeta na maboko na tie défi na tanga ba billet soki na moni yango ebimi fa 3 na ndimi mbala moko le seigneur de la ville zela na tanga ba billet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh, mbongo a salité. Oh, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ce qui n'a jamais fait 3, c'est nini? Bobeti, Maboko. Tous à 33 billets. Bonjour, on tout continuer mission avec impact na idéologie. Mais que pas négliger après mbongo ya moto ya kangulu te apesa ki yo. Oh, descend là. Voilà. Quel pianaza kindo. Voilà. Ça dit toi un élément ya souka avant de clôturer mission la biso. Ken pianaka ndena expliquer ibino
l'Afrique du Sud a confirmé prêtre Azam Moroko Monae, Blaise Kalati, le seigneur de la terre, la ville est tranquille. Tout en Afrique du Sud qui est en l'art, c'est qu'il faut comprendre. Émission Zotala Kinshasa sur Direct TV. Il y a honorable Zakari Bababa, se fait taking avec Chikoumou Milawana via Ndaku. Il y a des solo. Patou, Moni Yone Ozabozale qui a mettre King. Yone na Kouti Pena, Oebi ma solo ya média très bien. Ba Dems. Vidéo baza awa baser nanga jene village Molokai donc ina osenga pena totia ndeko na biso vraiment Blaise Kalati maboko pour azana motema okaba moni batu mususu soka azwi mbongo aneza ya mitema mabe muto muso azwa mbongo na nenga mabe akabara ngote mais Blaise aza garçon boye aza social donc o azo sala totia pena poa ya makasi honorable Zakari Baba se garçon o abundela ko awa na Afrique du Sud eza partout na sengelo espace na direct télévision en direct donc honorable Zakari Baba se action tout ya Blaise Kalati na sengi pena o tindela ka biso ba image to lexaka ngo pena na direct télévision et ko sala biso toujours bien. Merci beaucoup mon frère. Ça dit tozo continuer Blaise Kalati li loba suka poto chité na batyo so zolanda biso bongo to resenga élément moko boye loba suka te nini senga Blaise Kalati action ya suka po bande ko balanda biso na kini ba prisonnier tout balanda biso ngana aki awa na fukamelaki monument Papa Nelson Mandela yaza prisonnier na biso ya monde aza président na biso ba prisonnier. Donc na sengaki pardon na lobaki papa soko limbisi batoyo ba kansaka biso na prison te talaka ndenge ba zonga na prison akangisi ken piana ye moko azongi donc batutu ba kansaka biso nzamba limbisa bango Papa Nelson Mandela alimbisa bango vraiment. Ok, merci beaucoup. To seng élément moko to souffle moi muke to pema moi muke to songa na Blaise Kalati le seigneur de la terre. Dems vidéo. Play. Voilà, merci.
Merci beaucoup à toi Dems Vidéo. Toko Minasuka, on est talonné par le temps. N'habité président Blaise Kalasi, le seigneur de la terre, Lilobani Yasuka, Batunyo Sozola Nomo Kilimobimba, ba retenir nini, Pototika Lana Kento des annoncés émission. Na sepel makasi, Ken Azana Azimbongo. Izate ke mbongo wana eza mbongo mabende bolobaka na bamboka na bino wana. Mbongo wana akoli yango. Et puis ndenga za atanga aussi sa makam na ye. Aya na bureau, azwa laro akozwa. Azonga na Kongo wana, yemo otubela. Awsa nini? Azonga na Kongo awsa nini? Akotubela. Donc ndenga otubela, awzonga kenango, tota nini oleka, tanga okuta na bato amsusiko bamsuso be ba ye. Mbala moko baroya, bavanda ba hôtel, et pas Blaise Kalati. Bazana bango bien, makam nyoto eza normal, bazana bango à l'aise. Donc il a dit na lobaka yango na suka to sala ya malamu to sala ya mabete mboko to ko luka mbongo to ko sala ba jete awa net Blaise Kalati ki ko luka la ro na luka ki yango na pesi mpiana so na luka la tesa na pesa vraiment donc na pesi la roana asala makam na ye akende bi na liboso. Merci beaucoup président. Ok, tout ce que la score Ken awa to beta masolo to clôturer to des annoncer émission bazo na biso mokili mobimba Ken na habité bato bazo na mokili mobimba atterrissage na en Afrique du Sud lilo basuka nini roloba na batu nyonso bazo na mokili mobimba. Merci na pesi, merci à trop na Blaise Kalati aza le seigneur de la ville ndenge ka ba tutu ba confirmer ngo Boston Ngiama Boston Ngiama yo yebi kara wana ba prêtre pe ya Jobo Kotoyo. Napesi merci à trop na Hakim Kadilu Hakim Kadilu baba to balata ka forme kitoko. Merci à trop omoni ero kutana ba patron na mboka ela sakoza masola lupemba Blaise Kalati ya za prêtre. Napesi merci à trop na Jimmy Belaou ye asombela nga Mercedes eza Lubumbashi ezoya Kinshasa. Napesi merci à trop na Alain Kadima, merci na yo, napesi merci na Patient Ilolo Kar Yambongo, merci à trop na Samuel Tabiala, Aimé Lumbala, Papi Kelly, Commandant Cousteau, les gens n'aiment pas les gens, Gauthier Mascotte, viens Gauthier Mascotte, yo yebi, Blaise Siala, garçon landais, yo yebi, na yebi que Blaise Kalati aza mal à l'aise, aluka sale loko moka ya suka po na bima na plateau, na yebi que Oscar Chibangu yo yebi Moses
Wasitu Moses Wasitu yo yebi Junior Ramazani nabi ke Blaise Kalati azoluka sala action asuka poken penabi ma plateau po bamboto ekosi la kaka avec Mbongo. Merci beaucoup na mère na so jene obi ke mère obi ke espace village Molokai eza danger donc mutu nyonso aka ndeko nanga Fiston Saisai mbalasi masoko lingozo impact ke yaki Jobour batu ba confirmer soko leki ate mawato donc ba musicien bo ke langa jalousie te pona kutena ba Blaise Galati Héritier Watanabe Fabregas Fali Pupa Ferregola bokomi ba jaloux nanga pourquoi pona Mbongo no bo signer ba contrat belé pona oyo Mbongo boy dans ce vidéo ozo mo ngote siko ba pesa ngo fade ya oyo na suka émission. Merci beaucoup Wanezai Ken Piana Tokomi Nasuka, merci encore une fois. Na batutu bazolanda biso mokili mobimba libange legi salaire na valeur et ça aura plaisir ya trop. Batutu balingaka patuchi ne mungabe fanatique na bino numéro 00. Patuka Pangala Coloforme Zetikiri Eugénie Kumbela Vero Kiri Dani Pova Kokwa Rafati Makizembe ingénieur Aloïse Dudumbelai Nasir Poto Moimba Bolanda biso Kinshasa wana na bwaka Leve Masokolo Leve Wanja na bwaki Edombengi Boss Kanga Jean-Pierre le Bill Gates congolais Cardozo Mwamba wanke na patron PDG de PDG Papa Nestor Cardozo na pesi binoto bambote Mama Julien Wabiwa bandeko tu bolandi biso en tout cas Mutoko Leblanc donc merci beaucoup ndenge bolanda biso Alain Manganza Bamasa nanga tu Idi Amin Lito Jimmy Belau yo yebi Vena ngai kaska sereka Discord Mbala Balinga champagne wana na village voilà pour raconter village tikana fanda nanga village Molokai mama jene fongola ngako te fongola bosa ni mutu moko nani Angel Makizembe Muswahili Makizembe batu bamona aken na bamona déjà Angel Muswahili obosali mutu muzuzu Emelumbala ya mukolo Emelumbala bébé Makizembe bébé Makizembe Béatrice Makizembe mama nango ebi komone Julien Wabiwa ya mukolo de Jobour donc des fois te bofungola ko ça dit bofungola ça la plaisir balobi ya mukolo de Jobour mboka na mboka ezana ba konzi nango ezo ça la plaisir ça dit ken bayambia wa kitoko biso za kana mboko ça li plaisir à trop ça dit libange legi salaire na valeur et ça la bien merci encore une fois na batutu balandi biso ça dit na Congo na Kinshasa biso za kabana Congo mais moi tout ça la ki koto et ça la ki fait plaisir à trop merci à toi Mutoko Leblanc masa nanga Leve Masokolo yo yebi kaka Leve Masokolo Darusa Kwala prêtre danger donc vers yangoyo vraiment boendeza la rasadi na ndenge Molokai na rythme Molokai Oscar Chibangu meilleur administrateur ça fait du bien quoi mingi Christelle Ndaye patuchine danger ça fait du bien quoi bon pour la bonne matin Edwige Monga bango netembe facile à garer difficile à manipuler c'est-à-dire fungula la biso ça la biso plaisir à trop. Pesi nangai Thérèse Kangoli ya bima kamnazolo ba ela njo vile mambo na ikalaka c'est dire biso zalaka wa to bossa ni te siko tulanga mutu na bossa na keza nani boss pena ya Congo France Josué Didi Dipumba na bossa te ba massa nanga ba France Semai ba Matika Songo Glory Olangi muto na bwaki ete azasenza impact ya patio refima sananga. Donc batutu maître Balex maître Jimmy Lumbu donc Mikado Makese Dadi venanga Dadi yo yebi donc il n'a pas si batutu bambote yo yebi kaka merci beaucoup Olivier Kande on était assisté par Olivier Kande balobi excès de bilamba ça fait du bien plaisir et à trop batutu balingaka biso Oscar Chibangu meilleur administrateur excès de monnaie ça fait du bien un vrai patron. Papa Junior Ramazani Adel Djongo Bagou Danger Adel Djongo te batongo ba bota mande belé. Merci beaucoup Oscar Chibangu babi meilleur administrateur nazo lelo mabe c'est-à-dire mo kondiaba na ma campagne nyonso Oscar Chibangu nzambe na ngai na sosa na libanga mutu moko kaka nani wala na pesi mbote ya tro na Blaise Galati donc herbe mo na poche pe dans la poche na ngana simeza vimba te
wana faut dem ça aider biso batuma mona na bandako dem tiana nuko. C'est que bien, c'est-à-dire merci encore une fois. Ba chapeau na yo Stani Ochudi ingénieur na ninga bamboko e sala bien papilo ma aebi maramnazoloba. C'est-à-dire ingénieur Serge Bayi maramnazoloba. Mingi Oscar Chibangu. Excès de monnaie ça fait du bien balobi Karambongo Patient Ilolo sponsor nanga officiel. C'est-à-dire Patient Ilolo Karambongo ezo sala nga plaisir. Moses Swasi tout balobi to sala ndeto yo kanaki excès de bilamba na shop côté wana to kanaki 100 tonnes. Moses Swasi tout petit nanga yo ebika. Mais yebisa partout à Zonga Congo, partout à souffrance, makolo. Donc ils sont motos. Yo so zombi karna ki sasa. Yarakin. Ça dit merci beaucoup wala mutulaka ken guerre na biso bani lelo te ça dire quatre forces les grands mouyaka bango de tembe. Maître King ça dire maître le sera maître King ah to beto. Maître King anzo to mike mais soit becho moroto. Wala maître King anzo la grand frère patuchi. Maître King, maître Commando. Maître King, maître Commando. Bambote na bino na bosante Richard Amelin l'international Richard Amelin l'international Richard Amelin vient à Carlos Kabasu. Merci beaucoup. Quatre forces les grands mouyaka balobi ushimata okitampo batutu balingaka patu mingi PDG Kitos batutu balinga ya emeka pongo poche zoba maboko pete mon directeur Chams Chamalondo balobi bango de tembe bazo Boston Ngiama Nabi après émission on a na Boston Ngiama. Merci beaucoup. Tozo continuer Jojo la Fambardi no ko de seleka ki moi 4 millions de kaki boto sakande to kana ki chezate ya mukolo de Jobour bango de tembe bazo pour la bazon di maté c'est-à-dire toza belé gelor iyo bazali c'est-à-dire Bernola na ninga Paris c'est-à-dire ba fanatique na bazaka pe na Paris et ça la plaisir ya trop mingi Armel Lotange Armel Lontange bazawana donc c'est-à-dire babi manager na biso na ninga koto Moses Swasi tout batutu balingaka patu chinemu ngape fanatique na bino batutu ya Congo c'est-à-dire mingi Oscar Chibangu me Karamongo Patient Ilolo azaka na biso batutu bazali na sima caméra Boston Ngiama to sande to kana ki poto na poto Boston Ngiama yo yebivier poto na poto soki na ngina tu na question moko nde to na plateau awa na bibo kelanga mutu moko ya Jobu po ba Pelagie Masamba ba Holanda so Pelagie Masamba tanga mutu moko. Le Seigneur de la terre Blaise Kalatiba pour la bonne du matin. Voilà. Play. Merci. Congo France. France.com site ya Kolo Masola danger Masola kitoko CongoFrance.com Dems vidéo. Play. Universal.
C'était là l'événement où on a sorti à Patouchine Moundenge Batouabini immigration avec impact na idéologie. Pour comprendre que dans ce pays qui grâce à Melody City et Ridi Boyoko bon to démarrer ba faire na ken piana to ko beta masolo nyonso to ko bomba et lokote ba événement ba réalité akuti pour ba te bele ba ko saka biso Congo France biso na bango biso na bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com